Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas. Analysons avec Gilmas cette fois-ci Makambuya Cindy Leker, notre chère épouse à la légende Kofi Olomide, Kwadrako Raman. Zemi ya Cindy Leker, batu baza kolobela yango mingi. Il y a au Congo team mibale. Tozana team ya Alia na team ya Cindy Leker. Team ya Alia bandimaka te présence balingaka ko sentir te présence ya Cindy Leker pembeni ya Kofi Olomide. Pona bango Cindy aza muto abebisela mama Alia libala. Bon, je lui dis, toi là, tu t'appelles comment? Elle m'a dit, je m'appelle Candy. Et puis, la fois d'après, quand je voulais m'adresser à elle, je me trompe, je dis Cindy. Elle me fait, je m'appelle Candy. Voilà. Écoutez les chanteurs chanter. Suka suku lubinini bébé. On a continué kozela yo. Suka suku lubinini mon amour. On a continué kozela yo. Nakota bazama na bangati. Comme un baby coussé, et au premier, comme à 3 heures du temps, mandato monotonie, élégance. C'est elle que j'aime, mon amour. Mais au pesa, banera ma vocation, bakoma ko prêcher la bonne parole. Côté mususu, côté abatu ya la team Cindy pe baza ko défendre que non, Cindy atikala jamais ko bebisa mama Alia mutazalaki ko tika mobali ye moko, alors mobali nyoso na mokili azalaka na tendance ya ko goûter tangu ake ko skutana na Cindy Leker. Kofi Olomide akomi ko bosana ba souci ba solitude azalaki na kati yango muto tindi azala na Cindy Leker. Timu ya mama Alia baza koloba kaka aza mwana musala, mwana bitinda. Comment expliquer que mwana bitinda kende kozwa place soki ya nani? Kote musupe balobi aza mwana bitinda te, azalaki chanteuse oyo Kofi akende kosala cour. Ye muto yaki epai ya Kofi te, Kofi muto akendeki epai na ye. Kote ya la timu ya mama Alia ba misusu baza koloba mwana wana muindu aza kutu boy muindu boy. Bakote anani ya Cindy Leker pe metisi yango boy, metisi ya konuna biloko ndengwa na ça va de gauche à droite makambo ebele. Mais en tout cas ngai personnellement naza komona mal, naza kondima te ke congolais communauté na biso tokomi kotombe tellement siba pona koluka ba visibilité. On est prêt à consulter, on a porter jugement, à porter ba valeur. Biso to koma kaka tolo babongo tokene na bango boye to sala boye, mais au juste boza ko gagner nini? Est-ce que tozana ba toza ko ya na réseaux sociaux pona koluka nini visibilité, ou be toza ko ya kotika ko éduquer masse? Question ya mutu ya yango wana. Mingi ozomona pe ba mama oyo bazana bana na ndako baza kofinga Cindy. Je me pose la question, tango oza kofinga Cindy yo mama ozana bana basi pe na ndako, mwana na yo akoki kozala pe mwana musala un jour. Mwana musala wana patron pe akoki kolisepela na ye, patron pe akozala divorcer azana ba problème na foyer, mais asepeli na mwana na yo. Est-ce que yo kopekisa mwana wana kende kolinga mobali o ba mobali mutu ake kolanda ye, mobali expliquer ke makambo ngai kote kuna esila? Bopesaka pe ba
makambo na réseaux sociaux après kokanisa makambo boza ko sala na makambo bokoki ko vivre comme réalité. Ce n'est pas parce que oza team Alia nde okomi aveugle. Toko taskana kati ya makambo yango Cindy aza na zemi ya Kofi. Pourquoi commentaire okene de gauche à droite communauté za ko sepelate? Kofi mwasi na ye officiellement. Bandeko ya Kofi Olomide bayambaka Cindy Leker na ndako na bango. Mama ya Kofi Olomide atiki Kofi Olomide na maboko ya Cindy Leker. Papa ya Kofi Olomide pe je pense na wiko bosa na atiki pe Kofi Olomide na maboko ya Cindy. Soto yoki sortie médiatique ya suka esika Kofi alati bleu blanc ba tricot ya bome ya bleu blanc. Kofi Olomide aza koloba nini? Alobi soki na kufi lelo. Atikala jamais collègue makambo na ye epa ya mama Alia. Ayebi que maman Alia existe, mais pourquoi aza ko porter ba valeur na ye nyonso aza ko pesa ngo na Cindy Leker? Soki alobi lelo soki ya kufi Cindy Leker a sa charger na ebembe na ye batumba ye babwaka ye na mai. Makambo wana aza ko lobango na Cindy Leker. Sika biso na communauté biso nde tokomi na tendance tozolinga biso nde to changer maloba ya Kofi to komisa yango maloba na biso toza na posa Kofi asala makambo selo biso. Donc selo bino ba mama ba team Alia Kofi il faut vivre vie na ye selo ndenge bino bolingeli. Kofi Olomide na mama Alia basi ba sala divorce mutu na mutu aza ko évoluer na marque na ye. Kofi Olomide soki azalaki célibataire mutu nyosa kokutana naye na nzela etali bino na nini? Mama Alia pe aza ko évoluer na vie na ye soki mama Alia lelo akutani pe na mobali mususu ça regarde ça fait quoi avec vie ya Kofi Olomide? Soki par exemple lelo mama Alia azui mobali tomoni Kofi Olomide akomi kosala ba pique wana tokoloba Kofi Olomide aza jaloux bolingo nano esila te. Mais au moment nga naza kosala vidéo nano tomoni ba pique wana te. Au contraire Kofi aza ko se baser aza ko se focaliser na amour na ye. Na ba vidéo ebele Kofi aza ko benga ye mama Olomide, Cindy Leker Olomide. Ba pesa déjà kombo ya Olomide. Eza pe na ndenge ya officieusement te, mais eza façon moko officielle. Kofi Olomide a officialisé le nom de Cindy Olomide na réseaux sociaux na public. Donc tout le monde sait que Cindy Leker c'est la femme de Kofi Olomide. Mais la communauté congolaise branche ya mama Alia bazolinga makambo wana te. Ba misusu baza koloba papa ya ba 70 ans aza ko présenter na batu mwasi ya 40 ans. Mais raisonnement ya un papa qui va parler, qui va vous amener une logique pareille. Un papa qui va vous amener la logique ya bongo, c'est parce que il ne fait pas la lecture. Botala ba âge, ba différence entre âge ba mibali ebele na basi. Il y a ba tu a 30 ans soki oza veuve. Olingi ko se remarier. Okoki ko bala pe mwana ya 20 ans, mwana ya 21 ans, ce n'est pas interdit na loi ata moko te epekisi mutu wake nde ko bala mwasi ya âge muke. Na États-Unis oza pamba ozomona na ebi personnellement papa ya 72 ans, papa 72 ans, les loza na 72 ans, mwasi na yaza na 27 ans. Mwasi a 27 ans mais papa 72 ans. Ce n'est pas interdit eza na loi moko te epekisi mutu wa bala âge. Ozoba la mwasi oyo za kolinga tant que akozala majeur aza adulte aza kokosala konini kopesa consentement na ye na kati ya malibala c'est tout. Pourquoi âge ya Cindy ekomi ko menacer pe bato ya mama Alia? Soki Cindy aza na 40 ans, azala na 38, azala na 45 ans, essentiel que c'est Kofi qui a choisi gape wana entre mariage na bango. C'est Kofi mutu aponaki ye mobali mutu mukolo mwasi. Boyoka banzembo ya Cindy Leker. Soki eza banzembo aza koyemba pona kaka koyemba, soit eza banzembo oyo eza ko inspirer, eza ko mpena na nini na motema na ye, eza na banzembo sika aza koyemba ke ayaki ndambu Kofi akomisie mobimba. Aza ko dédier vie na ye na Kofi Olomide. Azobenga Kofi Olomide mon bonheur. Bandeko na ngai, soki Kofi aza ko consentir bolingo na bango, Cindy Leker aza ko consentir bolingo,
Pourquoi bino balatim Mama Alia bondi maka défaite te. Boko continuer kaka na ba polémique mais Cindy aza ko vivre bonheur. Boko continuer na kolela mais Cindy le cœur azwa déjà ebonga. C'est elle Mama Alia. C'est elle Maman Kofi Olomide. C'est elle Olomide. Maman arrive à Londres, bazako yambaye na bandaku. Bande ko nyoso Kofi Olomide ba reconnaître ba Cindy Leker comme la femme légitime à Kofi Olomide. Sika boza koloba soki Kofi Olomide akufi bakobenga na Cindy na ndaku. Bino boze formation wana wapi. Bokoloba toyebi boza bino boyebi ndaku ya Kofi. Beaucoup de formations ya botasio boke na TV5 lelo bazo lobela communauté congolaise et sa communauté ya désinformation. Bazo memaka toujours ba information o eza ya lukuta la ya lukuta. Même comme on a même mutu ya mukolo. Il y a des gens qui ont plus de 50 ans, ils sont dans les environs 60 ans. Baza ko sala ba YouTube, mais baza ko ya toujours na polémique. Na certain âge la âge ya ko consentir, ya ko éduquer population. Nini nde boza ko tika sima. Mbongo ya YouTube ya kanango 300, 500 000 euros. Mais boza ko tika nini sima. Batu oyo bazwa ba mbongo na YouTube na communauté na biso, baza wapi? Basuka kaka se ko tourner en rond. Pourquoi bambongo boza kozwa na ndenge ya mabe ba papa ebele bakoma pe ba team Mama Alia ba papa omoni papa azana bana azana mwana na mwasi na ndako mais azokoma akomi team Alia mais azakolobela penda foyer ya mutu ko salela ngo émission et puis ko la kisabino ke batu wana baza mabe bangonde baza bien. Bandeko na vie nini na monde nini divorce ça les makate et si la kate divorce za koso ezalaka consommable. Mama Alia akosoma divorce ya Kofi Olomide ya kuna Kofi Olomide basilana bapanzana soki lelo Cindy Leker akomi na Kofi Olomide azala mobola azala mwana musala azala mwindu wana choix ya Kofi Olomide bato ebele baza kofinga Cindy Leker na soni. Cindy aleki ba mama ebele o baza kofinga ye. Ba papa ebele baza kofinga Cindy Leker, Cindy aleki basi na bango na musika. Cindy Leker azangi mbongo ya ko changer nzoto na yete. Cindy azangi mbongo ya kochaka belo te. Mais soki alingi ko bimaka na basuki ya kokata. Alingi ko zala naturel. Ezako yoki sabino pasi pourquoi une femme naturelle a tous dans tout son état femme naturelle yewana azape mwasi kitoko azana ba valeur na ye Kofi a valorisé ye yepe azako valoriser Kofi Olomide soki Kofi a pesi ye bisou na public Lionel Richie a pesa bansi na ye bisou na public et ça là eloko te nani oyo baba président Barack Obama pesa ka mwasi na ye bisou à public ça ne cause pas les problèmes. Pourquoi na Congo eloko lokola bisou papa akomi kolobela yango akomi kosalela yango émission ke Alia ba pesa ye bisou na public ete Kofi Cindy bazo pesa bisou donc wana ezako se po baso ba pesa bisou te ezako se respecter mutu ba pesa bisou ezako se respecter te langage mentalité ba congolais ya poto congolais ouverture na makambo ezate donc ba papa o déjà bazo lakisa ke bango ba ki jamais ko pesa basi na bango ba bisi na public basi o bazwaka ba bisi kaka na ba chambre nde ba basi ya ba papa wa boye. Mais Cindy aza chanceuse Cindy azana chance kozwa mobali oyo azako valoriser ye na ndaku libanda pe azako pesa ba valeur baswana te bakozala bato ya liboso te koswana parce que na biso oyo toswana ka pe na bandako ba bino ba team Alia pe boswana ka na bandako ba défaut boza komone pa ya Cindy bino pe boza na ba défaut wana mutu ata moko te aza parfait na monde. Aucune personne azana ba signe parfait na monde. Oh, c'est pour cela on se complète. Kofi aza ko compléter Cindy aza ko compléter mama papa Kofi Olomide. Bino pe basi na bino oza ko compléter ye pe aza ko compléter yo. Soki boza ba mama seul, bozalaki ko rêver kozala na Kofi Olomide, mais en tout cas wana c'est presque trop tard. Ba mama ebele baleka pemene na Kofi, mais Kofi atiela bango misute.
ba mama ebele bayaka na ndako ya Kofi en espérant que net maman Ali azalaka te bango bakoki kozwa place wana. Mais Kofi n'a pas été attiré par ba charme na bino, mais charme ya Cindy Lekere muto ya atira Kofi. Aucun homme sur la terre akokota kalibala pona beauté ya mwasi obozota la soki poza la pembe de signe ya beauté, ok. Mais mobali atika la kana place oyo azako se retrouver place à retrouver kimia, à retrouver sécurité, à retrouver nini, à mon environnement na ye, environnement wana eza bien pour le développement personnel na ye. Ne place mobile à kokende, place à kokuta kimia, mais place à makelele mobile à kozalate. Ali ya mama eska zali, na yebite vie na ye la kati, yope oyebite. Oyebite makambo azalaki kosala Kofi oyebite soki lelo Kofi azako se retrouver na kimia pembeni ya Cindy Lekere, on doit dire tamie bonne chance à Kofi Olomide bino bolingi Kofi azala place oyo ako se trouver toujours na malheur parce que il faut se pelisa kaka bino bandeko. On doit être cohérent, on doit être juste, on doit être vraiment analyste. Cindy, elle évolue dans ce foyer, elle a une carrière musicale oyaza kosala bien na Congo. C'est une dame oyazana banzembu oyazana ba texte ezala Kofi aza kopesa ye ezala soki azozwa wapi ba texte ya Cindy Lekere tokoki jamais ko comparer na ba mbasi misu bazawana na mibali ebele. Elle chante bien, azana encadrement ya bien, et puis azamu tabandi ko yemba lelo te ti ba fali bazalaki na quartier la te Cindy azalaki déjà recrit na kati kuna. Donc azana plus de 20 ans na kati ya quartier la te. Oyo bino boza koloba pamba mama wana abala na ye soki aza koloba depuis soki 2018 nde basala mariage bozolo bela makamba ba photo. Est-ce que batu mariage esfoka kaizala ya ba ya kozala kolata ka pembe soki okeko pesa ba nini dote na foyer eza déjà mariage eza kosenga loboko ya mwasi epa baboti soki baboti bandimi ke malobo bandimi présence na bandimi ko pesa yo loboko ya mwana na bango eza déjà mariage. Bino koza ko sambrer na ba mariage ya mindele ba mariage oyo ya matalana. Vrai mariage se vit dans le foyer. Le vrai mariage se consomme entre deux personnes. Eza oyo bino boza ko senga te. Bande ko nanga na komi na suka botia ba commentaire mama na ngai ser na ngai Irene Mabweni Patrice Edouard bande ko makambo ko lobeze belé toza ko ya toujours na ba analyse kitoko ngam tuna bino Gilmas a plus.